Donc naza ko reconnaître ba émission to sala kanayo pe auto sala kinayo avant makambo yo ya ka zabolo oyo. Excusez, yo sanga na nzoto malili passe na motema bato bakolela na poto bakolela. To betaki na oli solo ya concert oyo to mona ki bana basi ba telema ki makasi ko bete concert ya mwana mboka Fally ekobeta matin na Bercy. Et bongo ngana za prophète ya moto mai mo pepeti. Fally nde yende andimi abundisa bandeko na ye. Donc ye kutata bakangi te mais spirituellement to si to kangi ye. Spirituellement déjà to bloqué ye. Parce que concert on ezala concert mo ba sacrifice. On a zo bilongi ya bato bazana concert ba maman ba ndo sepela wana na tout na yoti fin de l'année oya ko yebsanga bilongo wana so mona. Mais azali un instrument traître, c'est-à-dire qu'on peut utiliser par tout le monde pour attaquer, détruire le Congolais. Te bobengaye un traître congolais. Place bibembe zali. Donc papa Charles Lo aussi au bois kaki molimo ya kufa. Vraiment ça fait mal. Na benga ki concert wana, concert cimetière. Il y a un sacrifice. Concert il y a ba sacrifice. Nazala ki clair na wanga na ke lokote. Wana boyoki te ke bokozala na ba confinement. Mwana mobali yango ayaki concert azui zolo na ye abombi. Bozo mona teke ya za traite. Bato nyonso bazali na concert na bandeko na bango. Il faut si ya moyen ya ko porter plainte, ba porter plainte. Alors natiki nanga Fally asakana na bino. Ma sœur le papa boyete pardon. Dieu me voit. Papa Sté na komi kumisa. Voilà. Ya bandana akangaka yango elongi na ye akanga bomba yango ebandi lelo te kuna bolobela kango te kaka boyo lobela mpola ti masque ya tout. Le diable est risé. Et baloba eloko moko ke pona ni bana nzambe bazala distrait par rapport ya bana ya mokili. Comment yo ko locataire ya kufa na kati ya film ou bien avant film. Ya za acteur. Tika nano liste ya bato ekende acteur ya zo kena pour prophétiser kende ko kufa. Mais ya taki mania kaka lobaki ya pumbwe donc place bondo zela zana sia za likola pumbwe aleki bino. Asi yango to lobby tango yo pumbwe. Est-ce que otika la likolo ou bien kusima ko pumba fo kitana se. Siko biso système to appliquer kaka ya plim. Bo eloko sala ke moto pumbwa ndeka pumbwe za plim. Biso to zeka maya moto. Ndala na mabe po zupe bandeko bandeko bundela mboka namoni ya na ngai ya odombo kaso boke mabete nga bomela ngai ya na ngai ya odombo aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu. Bonjour et bienvenue déjà sur Nazaréen TV.com avec la princesse de l'éternel âme, le servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste des Piti. Aujourd'hui, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Croyez-moi que Jésus revient bientôt. Il est le maître du temps et des circonstances, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Je m'en veux vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Derrière la caméra, c'est Alain Kiakala Boavida. Et mon invité spécial du jour autour de cette émission Table Sainte, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Charles Lo, Papa Charles Lo. Donc, c'est lui mon invité du jour autour de l'actualité. Il y a plein de sujets qui est dans l'actualité. Les gens en parlent, tout le monde en parle. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de toucher ça et là pour vous édifier, pour que nous soyons tous édifiés et bénis. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. Sans plus tarder, je demande à Alain Kiakala, derrière la caméra, et Yves Bolofa, M. Fayoulou, si possible, balancez-nous un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tolobaki ya mbalo yo losako mokonzi. Régie avant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Assis sur son trône. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre bakokata. Ata ba généraux bakosala nini? Nalobi ata ba ministre bakosala nini? Ata ba président. On y va. On y va. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Mabe Nzambeza puis Papa Guy la bala soki tokoloba makambo eko yaka pe eko kokisa maka. Tolobaki ya mbala oyo. Ata ba président ba okatela Nzambe lo sako. Ata ba ministre ba okatela Nzambe lo sako. Tolobaki ata ba député ba okata lo sako. Allez-y voir que mutu tout a commis au banga Nzambe lo sako linga lobaka ke na bangi Nzambe donc na respecter yo donc respect na Nzambe. Donc tolobaki yango makambo na ekokisa mete to ba yambala oyo ezaka te ko ba petit poussin au peuple kakate. Tout le monde doit reconnaître que Nzambe azana bomo yende mutakela mokili oyo yende mokonzi na bakonzi okota partout. Papa Guy la bala, maman Lauriane, est-ce que na kosi na Afrique du Sud? Bande ko Afrique du Sud Marlène Bouy, est-ce que ngana kosi tant to baki lo sako ya mbalo ba okatela ba Nzambe lo sako. Maman Betty Kokelea, est-ce que na kosi Nekabe, ma sœur de tous les jours de chaque instant. Nathalie Musibu kolo lo sako mokonzi. Yo yambaki ona motema na mobimba. Est-ce que na kosi la prophétesse Mariam, ma maman chérie, maman Madé Kebani. Est-ce que na kosi? Maman Foura, God bless you, I love you so much. Papa Charles Lo, shalom. Shalom, ma sœur Tiffany. Oui, na eba te lo sako linga lobani. Le sako, bon, na ba terme simple za lokola mbote. Mbote. Encore plus loin, na ko benga ngo lokola sali. Moto lobi na yo lo sako a souhaité yo vie. Na kati ya mbote na ye. Donc alinga loba ozala en vie. Omoni ezalaka moi ezana moi différence moko lo sako mbote.
mbote eza lokola bonjour. Bonjour eza différent ya salut. Moto apesi yo bonjour alobi na yo mokolo malamu. Mais moto apesi yo salut donc a souhaité yo vie au bika. Pensa ko umela te, oko umela pe okufi. Mais bika. C'est pourquoi na dossier ya Marina Ange n'y avait pas bonjour. Salut. Salut wana signifiait que il y a un esprit en toi qui est la grâce Jésus-Christ o ya zali vie ya bato. Yango ange akoka koloba na été bonjour oh, bonne journée te. Yango epsa ki salut. Salut parce que katina yo eza na lobiko. Yango moni salut ezali mbote ya kitoko ya kopesa bato. Surtout nous les hommes de Dieu faut na yepsa yo salut. So na lobi salut obando belobiki. Virisa linga kote la yo anti ya telemi moyen virisa leka ezate. D'autant ozolo ba salut ezaki toko mi. Tango matina dimension ya bakonzi ba kokate ya bango lo sako ekomaka ndenge nini? Ela ta casquette. Ezala ta casquette moko ya respect. Okay. Opesa mokonzi respect. Omona membi bembe azoleka bazokatela ye lo sako. Elinko loba na pesio kaka respect na yo. Or le sako sali or bato yango to honoraka des fois on a vrai assassin vrai mobomi motungisi ya mboka mopesi mboka passe me boka epese sali ye faut ko pese même pas bonjour ye faut ko pesa ye bonjour te faut ko pesa ye un jour donc mauvais jour pour na bato mabe parce que le sako on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Faut qu'on pèse le sako na motoza sauver, na motoza un instrument bénédiction pour les gens. Mais bah comme on pèse on a des ordres, on a un colonel assassin, mais bon le sako bon pèse ça y bon le sako bon pèse ça y respecter. Respect bah pèse kango na babiki ici. Motoza ko ya pona ko biki sabino, pona ko battre la bino, pona ko changer ta bino, pona ko veiller bino. Motoana boko pèse ça y beaucoup de respect. Motoana boko pèse ça y bah le sako ya ibele. Merci. Échanger tes systèmes, échanger tout le baki ka yambala oyo. Alain Kiakala, est-ce que partout on a ka to kozong sangote? Tolobi boye. Yambala oyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Lo sako mokonzi. Nalobi ata ba ministre ba osala nini? Lo sako mokonzi. Ata ba président. Lo sako mokonzi. Yambala oyo. Le sako mokonzi. Merci beaucoup Papa Charles Loto Yokotala yo parce que au Peli Saramboka et puis au Kimi au Peli Simoto OK quoi Papa Moto. Voilà toye vraiment na passe na motema mbaleleki tout ça avec une émission ya suka nanto ko biso na Congo to côté na confinement te masolo pe il y a coronavirus ezaki vraiment makasi mingi nde na Chine et biso to ça avec une émission tito sera moi temps publier comment ba internet c'est ba retard mais néanmoins to publier que émission on a déjà côté qu'ils en internet Papa Charles Lolo baki marama makasi na ebite soko zo reconnaître to lo baki na sa kanda to lo baki kana sa caméra makamangwa makasi ebimaka epana yo te ebimaka epana yo et nazoye bango lisusu nazoye bayango et surtout yo moko comme nabengaka yo entraîneur nabengaka yo coach parce que bino bato bo classe kabiso ti bakoya komona wana numéro 10 awa bato bakende te na ba penser na bango nzambe si moto a classe kabino awa tozo solo la te mama po oyebi bato bakopesa makanisi ya ko bouleverser les choses. Basé belé. Dieu c'est le grand coach. Okay. Asi a classe abiso, mais tant que journaliste azo pona motu oyo akoyamba o bango baza la l'aise. Oyebi mama Tiffany ba félicita kabino. Tant boza ko tambola pona ko luka lelo bana ya les nazaréens bakolia nini. Fona lukela bango bilei oyo ekopesa bango force mama Tiffany. Dieu nous a fait des instruments ya kopesa bato esengo mama Tiffany. Na so que bato mosuba loba lo lendo te mama Tiffany soki obundi ti les nazaréens comme aboy wa mwasi elombe c'est-à-dire mwasi mobile
tito bunda lelo vengeance a telema batko bange zosila na mboka sans vous mentir soki lelo omona basali ya nzamba komo telema Kabile c'est ce que dit parce qu'il y a un papa Charles où il y a tellement pour dire des choses pour na ko élever nzambe ko lobake mo consignon ça na se loboko nzambe lelo bato bazui force il faut quand même les gens bazana esprit ya ko reconnaître pe ya ko encourager kabiso donc naza ko reconnaître ba émission to sala kanayo pe oto sala kinayo avant makambo yo ya ka zabolo o ya corona na ka démon o ya confinement na zuba makamyo so biso to lobaki voilà. Ya solo lelo esalanga excusez esalanga na nzoto malili passe na motema bato bakolela na poto bakolela tobetaki na oli solo ya concert oyo tomona ki bana basi batelema ki makasi kolobete concert ya mwana mboka fali ekobeta maté na Bercy mais néanmoins ebeta maki mais sima na yango to yambaki yo opesa ki point de vue na yo na masolo ya mboka kolobete na ebite soki bakoko ozongisa biso batolanda oui bazongisa biso tolanda mais omoni ntango olobi opesa point de vue na obakisa napesaki un point de vue prophétique point de vue prophétie il faut na bakisa lolenge wana oui titre na mpe ezali prophétie pour na fali pupa eza na internet déjà kota Tiffany na yoki olobi mwana mboka fali pupa nazolinga na troisième temps oyo tozokene ma Tiffany to benga ke loko ne loko na kombo nango nzungu na mufinike nango je crois yebi yango c'est-à-dire que ko benga mwana mboka to benga ka lisusu te po moto na botami na Congo mais kombo ya mwana mboka bo pesa yango penza na congolais conscient na congolais défenseur na congolais sauveur na congolaise sauveur défenseur nde benga ye mwana ya mboka alors oyo azali ata botama na Congo mais azali un instrument traître c'est-à-dire qu'on peut utiliser par tout le monde pour attaquer détruire le congolais te bo benga ye un traître congolais mais na lobi te ke fali wana kaka na pesio lolenge ya bien. Merci pour la correction. Et mon père Bastien Nzemba Bazana Robanga, même Yesu Masia Piba Kimisa Kaye, hein. Correction na ezolo ba déjà que au côté na moi malili parce que merci tous le bébé papa Charles. Tika to zonga no Alain Kiakala lukela biso image wana bisika papa Charles lo akoloba eza de internet to salango kala papa Charles aloba makambo yo déjà. Si asakola kike bato nyoso bazaki na concert ya ndeko na biso fali pupa to retourne na tina fin de l'année soki ba ozalaka yango tozongi mbango parce que soki ezaye akanga hémorragie oyo pour que fin de l'année parce que lorsque na okota Facebook esanga nzoto malili modèle batu bazokufa na poto et la plupart ce sont des gens qui étaient dans ce concert à Bercy et ça me fait très peur et puis to analyser quelques trucs zaki na kati ya concert ana to kanomba maloba oyo régie à vous Vite basi penda ba yako sala nini na mokilo so basi bazala ite mbele toza bien donc malili net ba malili ya poto wana omona mobale ofinga mama na poto afinga asilisiye sito uta musala na malili wana na butu ositi ko finga mot kota kasi na dra olala iyo wana donc mois de mars respect na ba mama. Comment vous trouvez violence ekotika ta ba mama toi na mois de mars photo lobelango na mboka oto si tozo président ya mwasi tozo ye nante do bato ba bomi Kongo nani bana mibali mama pe bakwata lumbe o pe amosi azoloba makambu ya marche mais ozoba o mobali o to mwasi kati lindala na yo lindala za signe sengo na signe ya mawa comme France a commis complice na biso abundisa biso apanza biso cause ba très congolais musiciens alors malheur kende kunaki na oyo donc monte pelin na France yom to tinda kiango mama e bongo ngana za prophète ya moto mai mo pepeti falinde yende andimi abundisa bandeko na ye donc ye kuta ta bakangi ye te mais spirituellement to si to kangi ye spirituellement déjà to bloqué ye parce que concert on ezala concert mo ba sacrifice na zo bilongi ya bato bazana na concert ba maman ba ndo sepela wana na tout na yo ti fin de l'année oya ko yebsanga bilongo wana so mona ba kufa bakembe kati ezali ekozala na Europa lumbe. Ok, merci Alain Kiakala, Yves Bolofa. Que le Seigneur vous bénisse. Naibete sepelisi mingi bandiko batali yango bayo balanda kalina zara babi ke mission za lelo teza ya kala tozongi si encore poto actualisé. Papa Charles Lo naza mingi ya rotuna ote olandi. Olobaki ke yo tikaki lindalala.
tant ndeko fallait akobeta na Bercy yo étant pasteur olo soutenir bana na nzambo ba koti milimo ane bika yo lo biotinda ki lindalala et qui na concert wane qui na France ko lindalala to biki ba tchaka ngona matanga place bibembe zali donc papa Charles Lo aussi au bois kaki molimo ya kufa vraiment ça fait mal na bassin la nzambe. Ma sœur Salisanga Ekitamoke, ma sœur Tiffany na benga ki concert wana concert cimetière ya ba sacrifice concert ya ba sacrifice nazala ki clair na wanga na ke lokote na ki loko moko lobia wa ke nzoto malili ko banga la nanga très bien na Deutéronome 28 voici le malheur qui vont accompagner ceux qui vont désobéir à la parole de Dieu. Deutéronome 28 à partir de 15. À partir du verset 1, balobi tala bonheur et kolanda ba oba kotosa mongongo na nzambe. Ma sœur, mboka na biso Congo biso nyonso toyebi ba témoignage biso nyonso. Landanga ipo mona bondoki. Tangu tozo loba que concert on eza concert ya ba sacrifice mwana mobali oyo ayaki ko sacrifier batu mwana mobali oyo akazana kati ya logique ya franc-maçonnerie mwana mobali oyo ko boma mboka ko a se préparer abunda na mama na ye mama mabele na bandeko na ye akoki ko longe tumba wana te d'abord avant na lobi bokende concert wana te ba oyo ba désobéir na concert wana bazokende mbeka po bayaki ko sacrifier bango tale loko liboso wana boyoki sango ya corona te wana boyoki teke bokozala na ba confinement mwana mobali yango ayaki concert azui zolo na ye abombi bozomona teke ya za traite bato nyonso bazali na concert na bandeko na bango il faut si ya moyen ya ko porter plainte ba porter plainte. Parce que comment yo musicien oye déjà na masque oye baki nini or lelo bibembe nyonso oyo ezosalema na temps oyo ya 5G na temps oyo ya corona eza bibembe ya basacrifice oyo occultisme franc-maçonnerie aza na kosacrifie bato na kanzambe na bango oyo bazobenga corona. Bo yo musicien oye na masque tu étais informé diaboliquement ozalaki na ba réunion diabolique. Alors ba ponaki yo pona concert wana ezali concert moko ba kotisa mopepe ya corona bato bakobima concert bakende bamemango na Afrique bakende ko kabolango pour que l'homme noir akufa et qui on a utilisé oyo bino bobengaka mwana mboka. Alors tangu ba congolais oyo balanda ki tangu na mpesa ki concert ya héritier balobi papa vraiment otiki fali abeta na yebisa mama wana komone Nina na lobi ma sœur tangu na bundi bitumba héritier na yebisi bino dans 10 minutes bazokata concert ekozala te boya te ndenge Jacob akendeke pa papa na ye Isaac ke papa moi vin na nga yango oyo na biloko akolia olia bo remercier nga bo sala yango te alors natiki na ngai falia sakana na bino ma sœur le papa boyete pardon Dieu me voit. Papa Stella komikumisa. Landa to loba makambo eza sembo solo kasi yo témoin. Tango azo benga nga nazalaki na kote ya mboka mo babenga bibwa. Na kene musala moko ya mama na nga Rit aza na États-Unis. Tango abenga mbulezo ya place to kimaki mbula ezala ndako moko inachevé. Tango alobi na yoki passe tango asina lobi bon zala kimia nazo s'occuper makambo wana. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux.
maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likamba boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc ça na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia Maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareth a été ici au Bungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareth. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Maman Moussosa Bengi. Alobia wa ça ne va pas. Landangai, je dis la vérité devant Dieu. Na koti lopango place to Mbula na moni nzeta mbile ya mokuse. Esprit alobi kata lindalala na kati. Na koti na ndako moko inachevé. Poso inaza libanda bato ba yema kamto ba loba muto osala ba kizitoni. Na koti na ndako inachevé na koti. Esprit apesi nga maloba. Na lobi yo lindala lozala na bilembo mibale. Yesengo na ya pasi. Lokola ba yeko bundisa mboka. Lokola ba sangani na banguna qui sont les Français, qui sont africains de gauche à droite pour combattre diaspora. Ba bundisa diaspora te ba bundisa Congo. Alors yo lindalala na signe malheur al kende concert. Na bengi bango na bisi bango France ye azozwa moto ba résistant bozana kimia bo échoué mais concert wana ba oba koti yango nde bango nde ba okembeka. Na largué na tindi. Tango ekei tango ba police se préparer na lolenge ne nyos ba combattant ba ye tuna ba combattant ba ko yebso pe ke bazala ipe décourager moko. Ya si akoti ya ko beta izo sala boy na lobi botika ya beta iza concert sacrifice ya bibembe pe ye moko tozo bloquer ye moko azo kita azo sila mwana za ko kanga mandenga za wana azwa moi force ya ba franc-maçon ya aigle pas l'aigle de Dieu akezo force ya franc-maçon ya aigle awa na minito na zeru sayoke to bwaka ke maya moto longoli bazala nyos o pumba ndinga o pumba de sunde ndo moni ba o ba yoka kate ba to sakite lelo bazambeka. Alors mbeka wana vraiment yo zo lela lisusu. Mais papa Charles lo na moni lo bil kamba masque oyo ndeko fali alataki na kokota na ye mais papa Charles ezamba liboso te ndeko fali alata masque na album na yo eleka lata je ne sais eza couleur rouge je crois rouge noir. OK, donc atia déjà alataka masque ezaka ya banderole ya bandana ya bandana voilà ya bandana akangaka yango elongi na ye akanga bomba yango ebandi lelo te kuna bolobela kango te kaka boyolobela mpo alati masque ya tour. Le diable est risé et baloba eloko moko ke pona ni bana nzambe bazala distrait par rapport ya bana ya mokili. Le diable est risé
et salimaki bongo po baya kozonga kawana ki amena sina lata masque. C'est un plan bien préparé. Les sorciers ne prophétisent pas. Mais les sorciers balobake loko bango ba osala. Mais les hommes de Dieu prophétisent parce que to zate sika bango basali eloko, mais to yoto bimisi eloko na bango. Masque diabolique, masque ya recommandation. Ndekwaza pena na monde oyo babengi monde satanique. Oya ndima kota makile tanga po ye areni. Mais papa Charles, le temps pasteur. Mutu tu moni ki mutu même kola ebike natanga soka ba kanga satana. Na ba dept na ye ba kolinga bango pi ba kobwaka bango na moto. Mais mutu akofale obwakela lindala lezalaki ye moko fali na bato ya kobeta na bango concert obiki sa peuple soki ya solo eza yonde mutu osaki makama. Mais jusque là ni fallait azui corona ni bato babetaki concert bazui ni bato abengisa même invité bazui corona kaka tomona basio bakenda sango na libanda kuna ndeko bazalaka kuna o bakota concert kaka bango nde mutu bazokufa et ça fait mal. OK, merci. Tango lo bakaka yo e bandeko bamemaka yango na esprit saint grand créateur mpo naza serviteur na ye mutu azoloba mpe azosala makambo. Ntango botalaka filme acteur akufa ya momani na ebandeli ya film na kati ya film ce qui acteur akufi na kati ya film sili. Il faut d'abord oyo nyonso baza ko jouer na ye pièce si acteur akende eloko na kwa yepso yango wana oyo nan bakenda y concert. L'homme lui a signé contrat na ténèbres, un instrument qui représente le diable. Alors congolais ya motu makasi o appuyer Satan, il faut d'abord bango vivre ba conséquences. Talana lisolo ya Pharaon. Quand est-ce que Pharaon ya yeko kufa? Akufi avant film était d'abord Jean na ye bato na ye bakoti mer rouge tout fini de makasi na ye sili. Mais tala quand est-ce que Mobutu akimamboka? Sinatango oyo d'abord soda na ye bazo exterminer bazo attaquer bango bakomi faible Mobutu amoni ke c'est fini asimi nzela kei. Comment yo koluka terre ya kufa na kati ya film ou bien avant film? Ya za acteur tika nano liste ya bato kende acteur ya zo kena pour prophétiser kende ko kufa. Mais muto déjà que li fait loza ya kokufa. Muto déjà poni li fait loza ya kokufa. Muto poni Christ nde aza ya kobika. Quand est-ce que Paul abikaki? Paul azali déjà moko Paul abiki na tango oyo akuta na Christ nde abiki de quoi ça déjà ebem. Mais aigle oyo le boso pelma ya moto ezaki kaka je pense image eza ndenge balobaka ke eza mwana popito peza image kaka batiaki batie wana na style net ka ya décoration papa Charles Lo. Pona niko ko étudier esprit ata esprit eza wana. Mama Tiffany omoni ndoki na butu yo kolota ozobunda na nyoka na tongo boy nyoka zate ndoki akozwe elongi ya nyoka ndoki akozwe elongi ya mbwa ndoki akozwa nyonso etuna bandoki ndoki akozwa tobenga ngo nini banunus nunus ya nyoka boche na ndako mais ndoki azwa nunus wana asalela kango spirituellement et comme antenne na kati ya ndako. Ce qui est okoti na ndako ya bokiltiste ba musicien ya bakisi ba pasteur ya bakisi okokuta na kati na bandako na bango eza na ba bikeko mona ekeko ya antilope ekeko ya lion ekeko ya serpent tala bandeko ba expliquer kama makambo ya diable ba musicien oyo basala ba pak na monde ya ténèbres tango expliquer binazo sabino pomoni tablier oyo eza ya ba franc-maçon tala musicien tela lati omoni place oyo mesa na bango eza na bougie 1 2 3 4 5 tala na ba franc-maçon na bakilete na bango tala bougie wana nde tango ba expliquer ka biloko wana ekendaka etombaka juste. Mais ataki mania kaka lobaki ya pumbwe donc place bwando zela zana sa likola pumbwe aleki bino asi yango to lobi tango yo pumbwe est-ce que otika la likolo ou bien kusima ko pumba fo kitana se siko biso système to appliquer kaka ya plim bo eloko sala ke moto apumba ndeka pumba eza plim biso to zeka maya moto to che makiti to zika plim na biso ebo ka liko biso est-ce que biso to za sans frontières
moto mai mopepe yoka moto mai mopepe et moto epela na France yango wana esilisa aigle makasi so yebite moto epela na France yango wana détruire misala ya soloka soki otali na prophétie na yo wana tolakaki France nini totindeli mpe France lindalala lelo na kati ya France bibembe boni ma sœur Tiffany mboka Congo eza mboka ya elombe nzambe même mundele azana kokana mundele azana ko se préparer kaka Afrique faut bato bakufa koleka bango faut bato c'est ce que j'ai dit mais nazo yebsa bato ke bato bakokamwa la grandeur et le miracle de Dieu c'est le temps ya moto na muta sima nzambe oya ko simba kayekeko oya ko simbe loko akokende mais papa Charles lo to le banano bato bazala ki wana o bazo kufa actuellement bazo kufa ba uta yi concert milimo na bango ekokende wapi ezokende directement na état ya ba franc-maçon concert wana eza concert ya ba franc-maçon c'est que retour nango zo pesa force et panane ete ezokende awa problème ezali biso to compliquer situation bandeko bake à cause ya désobéissance bake à cause ya désobéissance milimo na bango ekei na lifelo eza état ya franc-maçonnerie mais ba leader wana ya franc-maçonnerie baza na paralysie o ezozwa bango voilà baza nini paralysie maladie oyo atakaka moto ngambo moko asali net kotikala so tali elongi ya ba leader wana omona déjà baza na paralysie so tali elongi na bango bien tozokende voilà papa Charles le na banga kamingi makamno lo ba bongo bayo bazaki na concert wana misusu nano corona se manifester na nzoto na bango te basusu se manifester ba na hôpital basala nini parce que kona to limbi na passe na motema komona bandiko na biso nazo kokasi kokota Facebook te ça fait très mal très mal chaque heure chaque minute bazotia surtout bandiko à Londres mes condoléances na bandiko à Londres France Europe vraiment est bougé to ebité balobi bango barolela nani barotika nani basala nini ma sœur Tiffany conseil penza ko pesa bandeko wana ezate po baleki motu makasi conseil penza ko pesa moto makasi ezate parce que tangu tozoloba tangu tozoteya bango bato bafinga biso bandeko wana bato bafinga biso tangu tozoloba concert wana eza concert sacrifice bazo faux prophète bakomelanga pe faux prophète longwa kuna concert nini biso conseil ni to pesa bango omoni liwana bango ezali faut servir de leçon na ba congolais batikali ke to trahir mboka te dans un peu na posa ba continuer kufa to ebongonga tangu na Israël ba fils aîné ba bando kufa est-ce que ça Moïse il y a un temps pour toute chose et ça na temps oui ma sœur nkola zolo banayo tika eloko wana ko sala boyete to lobi ko trahir mboka te ba doit souffrir pourquoi les musiciens kaka ba utiliser ka bango pour ne ko trahir mboka pour na ko bomaka bato okomona koto ke musicien moyembi mais en coulisses instrument ya ba politicien pour tuer les gens pour na kotiela bato ba poison de gauche à droite ma sœur tozolela ba leader ya musique na mboko yo mikolezo tozolela bango toloa wa kofinga nkolo kofinga bato na nzambe o nzambe azate ba se préparer na bakisi na bango mais tozolela bango oyo azama yele makomi elobi nini tango bokomona mobulu ekoti na Jide mobulu ekoti na Israël Bible elobi nini oyo aza na toi akita te kima na Jide sala boy nazo na minute oyo na bato babando finga Yesu Jésus pardonne-moi Jésus lo sambo ekomi kitoko lo sako mokonzi lo sako biso nganto yembaki esprit tout cette puissant Esprit tout cette puissant, esprit tout cette puissant, ozali longa na ngaye, atana katina moto, ozali longa na ngaye, atana katina banyoka, ozali longa tout cette puissant. Biso déjà toyembaki nzembo ya protection. Yango omoni makomi elobi, mokolo nzala ya lilobeko ya. Boko luka liloba boko zwango te boko luka prière boko zwango tant tozo se pulmoner tika boye to bundela mboka to sala boye te je suis occultiste na succès na musique ngaboy awe pe yango ye komi ezoluka bato na kisi bandoki ba okende wapi seule solution mutu mayele
Mutu ya zama yela koloba to komi na situation oyo na yambola na fongola motema allo papa limbisa ngai nga pe nazalaki na concert pardon nzamba limbisa ngai te papa Charles Lo aneza neti komi luka komi matisa papa tika to na yo nano ezaka bayo bazaki na concert ni bazwa corona seke obwaka kili ndala na mabe po ezwi pe bandeko babande ko bundela mboka namoni ya na ngai ya odombo kaso obwaka mabe te nga bomela ngai ya na ngai ya odombo ya oyanga tala na ibse loko moko salaka lokola to wana tangwa Noé bato bakufi bato kobika baza c'est-à-dire na yebsaki bandeko bato na nzambe moment o bakoye bakoza na nzambe yango loi ekiti bo sambela te ba pasteur pe bakangi église ba o prier te de moi lobi bo sambela te ba pasteur pe ba tosi me bo adorer démon bo adorer corona moment ya kotalisa ke ya un dieu vivant na kati ya mboka yango yo. C'est-à-dire que ceux qui boke accident salemi pa batutu bakufi moko abiki nde moko wana mutaza na nzambe avion e crash pa bato bakufi moko abiki nde moko wana za na nzambe Sodome eziki Lot na bana babiki nde za na nzambe. C'est le moto abundela mboka les anges ya protection bazana ye longo donc l'ennemi attaque, les choses arrivent, bisoto lobeli bato a concert. Mais comme eza mon peuple, mon monde monte bois qui pour sacrifier les gens et quoi attaquer pe ba o bazali sous la malédiction te, mais ce qui est important kobika. Ya biki menanga ma concert et ça passe na minute ba prière bazana ko sala na ba journaliste ba kota papa okendo sala nini s'il vous plaît wana manjo zolo bela ya na ya na tilokole so que ça na tempo parce que bina ba journaliste za na tinta zo bela sala bele ndeko ken pia na zalaki non ndeko ken pia na za malamu ndeko na tilokole nda zo bela ya na lobike e bongo te so kota iga concert ato za bien me motema ezaka bon lokolo bambunda ke mbangista bon motema zo beta parce que yango omoni eloko eza wana atoke test te nga na za bien et bon 5 minutes elan pour eza d'abord la malédiction yo koti ndenge nini po bundisa Congo eloko liboso oyoka kaki bota ya ndeko ale moloto na sima mokongo takao awe eza te ke nga na zuite na kota e concert na zuite moi ekolanda tour na yote. Et voilà. Moi, ils ont continué. Et yango esilité. Attaque on est sili yango esilité parce que mutunyo sa kota ekuna donc akanga mina motambo. Esilité kuna ka muto big so ko bimso ka lobo kwa nzambe. Voilà. Merci beaucoup papa Charles Lo na sujet il y a actualité vraiment ko lelisa bato ebele libanda na tikeli au moins quelques secondes au présenter ba condoléances na yo na bandeko basili ko kufa bandeko pe babungisi bandeko na bango diaspora mobimba o ekolela vraiment ça fait très mal dans quelques secondes compatir na bandeko étant papa ba congolais obéissants ba congolais conscients o ba perdre bandeko na bango. Mes condoléances kimia ya ilombe batela bino esimba bino. Mes condoléances nange kende na ba congolais conscient na ba africain oyo bazana ko bunda pour na Afrique na mboka na bango moko e comme mboka ba tout puissant o bazo bunda pour ne plus être esclave ya ba dictateur ya Afrique na politique ya mabe ya Europe. Mes condoléances kimia ya ilombe visiter bino les innocents oyo pe mo pepe oya Chinara européen nara virus et jibino moto vengeance visiter bino tumba toba laser wana tu microbe wana toba système internet wana toba G5 wana et zika moto mais ba oya concert en tout cas kuna bazana na problème nombre na bango nano ekokite. Voilà. Papa Charles, c'est dur, musala nzambe mutema makasi na monate. Merci tout pétanon du solo à coronavirus, Covid 2019. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la
présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bosala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment la lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbiki biso tozoyemba